3, 2, 1. Mbote balandi émission Parlons-en o esalemaka mingi na mwana na mboka mwana Eveline Likunda na chaîne na bino c'est mon koro bolingaka mingi de Mbanza London TV. Je nous souhaite encore une fois de plus la bienvenue sur votre chaîne et je nous demande de bien vouloir s'abonner massivement et vous ne serez pas dessus. Na yango na moni sima ya caméra Rich na pesi mbote, sans oublier aussi mon boss de Prino depuis Londres. Je te salue et ainsi que sa petite sœur propre Angile Castello na pesi mbote depuis London mais yo mo talaka petite na yoana. Alors je salue sans oublier Badley Wazuri moi na Panama mbote et ainsi que ma soeur que j'aime beaucoup Christelle Kalumbu Ramazani mbote na yope et sans oublier ma soeur en Chine Martino Taïba mbote na bino mingi. Et comme vous le savez je ne suis pas seule na ici quand vraiment to arbre to en direct de Lemba to na Lemba na bon j'ai pas trop dire pour ne pas faire de publicité et tout na ça na mutu obolinga mingi kalate bozo mona ye na bo tanga kombuno bo découvrir nous avons mis tout dans la bine belé par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à tout ce qu'il a dit par rapport à sa vie. Nous avons mis tout belé alors tout ça sur le lieu voilà. Alors mais quand on bande la makambo on peut deuxième fois afin que beau à la confirmer makambo à l'oba qui l'a pas passé sans plus tarder papa Richie pour cause de la bus invité na bus. Bon t'es papa modéro bonne santé. Voilà. Papa Modero, tout ce qui m'a laissé vraiment parce qu'on n'a pas assez du temps. Qui histoire nos bêta qui, témoignage nos bêta qui c'était vraiment triste quelque part et puis et lesquels a battu même si bengi va l'oublier que non en tout cas c'est pas vrai c'est faux comment ça a fondé naïe et des gens voulaient assez que au bandelango peut-être au sein qui peut me sous le bail qui était awa au lobagnon pour que nous puissions savoir vraiment qui est Modero voilà malobeso nyombo kawayo et sexy ngana noa na mutu na kosa na intérêt na nga mope tozana na parfum ya côté ya Nzambe c'est-à-dire so na kosi pour sauver mutu nzambe osepela oh lelo on parle de Jacob mais les pamboli ezaki ya Esaü bakosaki po lelo Jacob nzambe ayebi ntina na pourquoi intérêt na ezalaki mpa Jacob nde moto azwa lepamboli wana mama nga na oyi biso mpi nanga eza bilaki mama na nga azwaki 3 ans na libala po abotanga ok botanga ezalaki vraiment na kolobaloba ya bafamille aboti ngai abotanga mwana moko mobali abota 10 nga mwana mobali 9 fille na nsima papa nanga azalaki na bapiarete azalaki docteur azalaki à l'époque à Mobutu azalaki secrétaire ya gouvernement à l'époque là communicateur du gouverneur sala mosala ki monganga azalaki assistant ya baminele na mama emo donc minele bakei asalaki dispensaire na ye na ye na Saint-Théophile na école Saint-Théophile papa na nga azalaki na misala mabe azalaki na misala ya mabe natika komona esika azobeta bapriere te mais namona baacte ya misala mabe basambelaka na toilette te chaque jour papa nanga azwa koti toilette manda osambela papa nanga ezalaki déjà motu nyonso tu meme ndeko na nga oyo ayoka lisolo oyo epana bango ezala étonnant po ezalaka na motu moko na mokili na obetela ye
maman nanga maman mobile doit s'amener dans la toilette des ni ata yebo je confirme que bandeko nanga o bamofa ayebi wana papa non ngala kena Brazzaville na point noir na boma papa na bia lekisi ya bobi bakebele nganga bisi na biyo kokotanda kaka et puis soki na bio kisi okokati ebale yo te et puis koluka lisusu na mosusu te soki okotinda banganga okufa okuta na nganga moko te apesa conseil so nganga moni ke na zwi moto aodifre yo fasi natumiyela kozonga ndeni mpona na mbongo te mpona na boma ye nazwa mbongo apenga 500 francs CFA abwajongo likolo komi 1000 francs CFA bifuta transport ye na beach explike bata beach ke naye koluka ndeko nanga awa balobi akokwango na gabon na mbongo azonga te nasalela bongo na salikoba na Kinshasa nakomi na Kinshasa na odikola na taxi nde nazonga ndako okenda kuna mpona oboma papa na yo po aske alekisaka bato ebele usoto obome mpe okóma na mbongo ebele ya koboma ngo ya ofele te kwa d'abord ezali keno abomi bato ngabe na oke boma ye alors nakomi kuna na bite nabomi ya ofele te okóma no mpe mbongo nsima bajip bamituka etu nanga pesinga conseil imagine nazongi nasenge pardon ebisingaki nasi namonaki yo batilozako fona confie na nzambe naye kokutana na abe recopain ngama yango mpona tosali aza toujours charismatique ye ndeko bana osala naye bapriere alakisa ngai nzela ya nzambe alakisa ngai ke andeo ya bible eloko mosusu ezali te bible c'est la vie père na ngai maladi sango ya yebisi ya bifo tubela na ye eza par rapport ya azoloba nango te ngai te ekozala mondo moto alingaki abomanga sango yebisi ya bitenge mono alingaki bongo te c'est vrai kakendaki po aboma yo mais simbaki tayaki asengaki yo na pardon oyebi mpe bien bongo oyo nani père nanga cheboye grand frère nanga bongo oyo pembeni père nanga cheboye mama ya grand frère nanga tozalaki papa moko maman différent la maman différente ekosala sikoloki ndenge azolela wana ifo bakoma bien moto tambolaki me baopito ya maladi ate moko abela mpona papa na bino fo moto moko akufa po ye akoma bien selon montre na bango naye konéglige nasanza bassin ya makila bassin ya makila bapangusango na salo na biso bassin ya monene mpe na makila na kofi apere ya connaissance bamiminga na pe médical lobi awa te bamiminga na mama ye na saint joseph mingai lokola deja ebele badeposenga na bamoka baosala mikanda mpo bakende kotisanga na morgue bafrere na nga lengos akufa mpe azosala mikango akosa mbongo basala mikanda mpo bakende kotisanga na morgue bakasufuna awa suflango etambo ntango napemi nasanti touché moto asiminga awa abendi ngai wana temi na babankala ndenge akokufa susu aotala bibembe ezalaki wana bandeko na bango baosala mikanda mpo baketikango na mort na bebi
abinanga c'est pas possible mamatine biso oza na ndembe etaile oke natalisa makila bonganga talinga makila na ntongo nango makila 100 grammes 17 grammes kilogramme donc 100% ya makila onanga bisili na lusi père oncle na nga donc ye mokabitenga lisolo ke père na yo azali kobenga bapriere na toilette mpo yo mona bolamu te na vie ekoma na moma moko fo bakokuma yo eloko yo profite yango ya yiki oncle na nga yo yebi nde seke Yo, complice. nazwa appendicite parce que nga na esali des années epolisi ya michopo asalaka opération o pertonite oyo ndeko na nga asonzola na olobaki ya basali opération excès de fufu pertonite michopo bato bakata bina michopo batongi oyo etikali babisi michopo ya vert banasali cela na yo comprendre que mabe na motu te osala moninga mabe te seneke les innocents oyo bayebi mpena baza maboko pembe bakobima na makasi ya bongo eza teke nga naza dessin anime to naza mosantu moko yango nzambe azotekisanga po teke nzambe aza na mission po mamanga bibetomamanga na mission 46 nzambe azobisangaki na nzela na wabate lele baoyeba yesu otikana témoignaka jésus oyo po nayebi force na ye nayebi minene na ye batekelele banaokalifie nga banaokalise na ngai ebisango ngai ma nzambe échange na ngai jamai na ngai bayebaki nzambe nga napelelaka te d'abraham te d'isaac te de jacob tu ozomona eza bakomba nga vi na ngai nayebaki na obeta bale nazalaka grand joueur nazalaka faire troubadour esala jizo olingai babitumba nalingai kolata te na bala lelo bato batambola ndenge demarche na basaper natambola ngo mokala Si on se retrouve dans le théâtre en deuil. natambola ngo kala nazalaki nayeli na klase osangana te dianda meninga na théâtre na idéologie ke théâtre eza eloko moko boye ya ntina te ya pamba jésus confondre Ok. apiseli nango sens atangisaka nongana afukela ngo mpe bandako donc evi na ngai nabenga yango miracle ngai nakoyenda nakinga kati mama nakutana na ancien président son excellence joseph kabila napesa nakende na cadre naobela maladi namoni babenga médecin directeur ya molema nakendaka ndenge basala baexame maladi mais namema bapapie ya baradio basalanga na bahôpital mosusu oyo bakainga na bamafuta na motema bakainga na bamaladi danger mpo nini mama zainga na projet atinanga na Suisse bana grâce de Dieu bakabetaka masusu nayebi ke bakobetaka masusu na mamoni osala biza relation na mama kaka kosala ba relation na mati alakanga bisimaki na olukali mais ekomi etika bango elekaka bakamite mabe binanga ezalaka komba binanga ezalaka komba binanga komba donc na binanga donc soki nzambe te bakotisi baidéologie bakotisi bato baidéologie na motu mpona bapetisi Oh. diable oso responsable na nkadre ya bétise nanga na comédie ndenge na nkadre yango wana j'ai beaucoup des enfants artistiquement et
logiquement. Et ce que ce soit dans la vie, on a bien dit non, on soit dans mon travail. Ça n'a pas contracté qui n'ont pas l'obligé de quitter mon ala quand on va au soit avocat, il y a un magistrat. Ça va ça dans la sincérité. Dans sa montre. Ça va pour ça faire tout le pays dans sa montre. Zamba Soufama. Quand on voit le témoignage, ma mère est celle de Zamba Soufama. Ça fait la bonne. Ça fait la bonne. La équipe est surtout la confiée par Jésus. Ok. Donc voilà quoi. Soko tango obetaka lisolo ya vie na yo boye okosesanta ndenge nini? Bon, papa, je suis votre histoire à la lettre. Nandengo Lobaki que c'est le diable américain comme mon théâtre, dans mon théâtral, pour te faire comprendre que non, voilà, tu ne peux pas rester comme tu venais justement de le dire. Maintenant, bon, vu que yo, na simanta me confondre, au travers théâtre, au commis collège salibota, na théâtre yebani, na théâtre tout ça, et ça lipe comme amutu. Est-ce que objectif wana avec non ou na théâtre pour na côté c'est déjà côté à bateau parce que ça va histoire obetaka na TV ça solo beauté akaba papa beauté akaba demoiselle beauté akaba dame et tout consort est-ce que et arrivera peu de fois au boss na mission on a théâtre au comme un peu star mon corps rancunier na bande kono sala na bon mais yo consciemment ça jamais oki parano te que ça dit alors pour cette question j'ai ngami ko tuna ngo sona kutana occasion na bino ba artiste comédien ngami ko tuna ngo papa pona ba o ba lo baraki bolingo ezate pour la oba lo bara bolingo eza entre bino ba artiste comédien yo lo banini ba mona ye kaka yango zo foma biso bana mike ba système la machana système ezati na mona ni ba ni per ina persiste na Kinshasa na bandari na pa même ça va tu faire. OK. C'est ça qui est la les grands preneurs quand même pas par star ça marche ça circule beaucoup hein
Yana mutu. Il y a un peu baninga te voilà. Papa so yo c'est pour na bolingo zala nango na bino bolingo za te hein. Bon, et ça est polémique ton na koloba parce que je me rappelle j'ai apposé ça ba biso babiki non bolingo za donc ba ko voiler face à l'artiste, c'était ça. Bah après vraiment ça après va bon. Ozobo opes. Waouh, c'est vraiment triste d'attendre cette nouvelle, cette histoire des papas Modero. Bon, nous sommes presque à la fin de notre mission. Sinon, papa Modero, votre mot Yasuka. Pour na bafano balinga kayo, pour na baones balinga de Mbanza London TV. Mon ayo Yasuka ezani. Donc la chronologie géniale, donc fait cette émission. Master ya lisano bakotebele nsuzolo na richesse deminite mes amis bakotebele tocheka panga kursula mon frère vraiment bakotebele famille matese famille ngai jikipeto kokani famille ngai bakotebele la version de la France na kisine kusese na ove ebe kukulinga melio banda kama lobibona mlesa kuwana na souhaiter mes condoléances mes attristés pour tout le monde ça papa vraiment courage et beaucoup de moi à côté belé histoire vital côté belé je sais que c'est petit na Lyon à côté belé c'est fait tout là mais dans l'assemblée mais à côté belé na et na ngazakani na baso Motebele, j'ai la tête dans le Canada, Motebele,
baza tellement belé ko que tanga nyo sauté papa modorosa muto moko eleki nga na mutu je tango zoloba pona ba artiste et tout bon paix à son âme il est pour le chico pour à son âme sinon atiki pe libota na bana papa nini bokanisa ki pona bana we atiki na mwasi biso les artistes les dynamiques des artistes okanisela ki enveloppe OK bon, c'est ça. Est-ce que bon ça répète en que de temps la bana et tout comme ça. Non comité. Ah c'est vrai le bibo c'est pas sur le baraki on a kendeki ba misusu onako. Voilà, c'est vraiment intéressant. Ben voilà, nous sommes presque à la fin de notre mission. Merci d'avoir été nombreux à Kolanda Bisso. Ceux qui vous en ont n'hésitez pas de commenter. Papa Modero, si possible, sur une opé sa numéro, peut-être sur une bâtisse bato a tembe a bengaka yemoko. Voilà, j'espère que boyoki numéro na yango wana si possible to comment peut-être na CP wana tango monsieur ko banda bo mon numéro na pour des gens qui voudraient encore plus de preuves beaucoup mon na à koyamba sinon je vous dis encore merci d'avoir accepté notre invitation to eko zo pied levé boye vraiment merci beaucoup sinon papa modoro nga na sengi na yo o demander na ba fan na yo ba s'abonner na chaîne na biso de Mbanza London TV voilà vraiment c'est le choix journaliste là ni mana pour combattre oui parce que il y a des cinémas c'est tout ce qui est enregistré l'image parce que là c'est l'image donc il y a cinéma tu n'as pas l'adversaire plateau la scène la canal dans l'intelligence alors on a besoin de très intelligente donc nous sommes Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Rich, qui était justement derrière la caméra. Nakozabilili qui tout n'a pas modéro. Un très grand merci à mon boss de Prino, l'original depuis Londres. On a payé merci Mingi. Et puis, merci pour la marque de confiance aux Pesanga. Sans oublier le coordonnateur Johnny Milongi et Napesi Bambote, Oumele Sikoza. Et toute la famille Kunda, je vous salue. Et ainsi que le berger Junior Lumbu, Napesi Ombote, na Maman Blanche, sans oublier Maman Blanche, Napesi Bambote, Nangai, na ma maman Lili Kachalamba yo bambote c'est que j'aime la linga mingi et je ne demande de nous abonner massivement et vous ne serez pas dessus. Comme je vous avais dit, dans notre émission Parlons-en, nous parlons tellement de beaucoup de choses. Il y a la politique, il y a la culture, il y a tout ce que vous voulez écouter, tout ce que vous voulez voir. Beaucoup mona na de Mbanza London TV. Alors abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dessus. Au prochain numéro, bisous, bye. 5, 4, 3, 2, 1